oyo pati moingo ajana pati atekondi mapati metemo oyo pati Tokyo peki kolobango Ebatingie Na batango badiagre Nyokwego Nyodela kakaego Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso awa na République démocratique ya Congo ponini te bino banso bayebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo bola muka yeyo mabota mabino to meseni kolobana tina bemoko ya kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga bongo conscience na ye yango moindo alei na fulu yango moindo alali na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo alei makoso lelo moindo akei te na kolata basouvetement ya tombola bwaka moindo mobola ya yambo nzoka nde yende afandi na mabele yentonda kita yende mobokoli ya ba mabele iso yezingeli biso awa na se ya mabele mpasi ya moindo kosila mokolo nini eyebani te yango lelo bomo mesano tosepelaki kozonga lisusu awa na kimvuka ya nengwa midaki epaikani tozalaka bena masolo na ngunza manoka oyo utamwa ntango bazali kofungula lisusu boyebi ya bato na tina lobiko ya loposo moindo to profite ko pesa mbote na bandeko balandi oyo tango iso bazali kosunga na batoli bazali komitia lokola pe babundi na eteni moko songolo tokanisi na ndeko na biso gikandolo kuna na France ponini te ndeko dona mabana na Londres tata kandolo yenga kuna na Canada ponini te ndeko na biso Moïse Kufi kuna na Atlanta pe mama na biso mama Francine Tumba na Genève kimia ya Fumukimbangu balongo pe bankoko ezala na bino manaka na biso ya lelo tosepeli ko conscientiser lisusu moto moindo azali kokufa moto moindo yo lelo ayebite ntina ya kozala na ye na mokili sango oyo yei koluka lobiko na ye kaka be moto moindo yango abundisi yango acholi yango pe afingi yango ebongisa loposo pembe moto moindo azala be mobundisi ya bolamu na ye to ya lobiko na ye yango etumba ye bangunza bakuti na terrain yango etumba ye ne songia nzina fumukusu kia munzala mpanda na Angola mokambi ya religion africaine pe président ya bangunza mfumukimba mona eleko ye bakuti na terrain bazeko loka lobiko ya bato bazeko bunda pona bolamu ya bato kasi moindo azeko chola pe azeko bundisa ngunza manoka mbote boni bino santé matondo mingi ndeko ndombele matondo lisusu na bandeko balandi azongisi matondo na tata mokeli na mokolo kitoko ye bapesi biso po ete lelo lisusu tokwa kosolola patine ya lobiko ya bayindo basante kimi ezali kati na etumba lolenge moko kaka tokali kokoba na etumba oyo ya lobiko ya bayindo matondo mingi matondo na bandeko balandi bakomeli biso na mwa bisika miike to zonga lisusu epai ya ngunza manoka to kobana bango masolo ngunza manoka bandeko baze ko tuna biso balobi na kotalo ndire espoir ezete ke bayindo bakobika po nini espoir ezete christianisme elona misisa christianisme itongi baetelo bayopito
nyonso ye tozali kovivre lelo bakambi ya politique baresponsable ya bainstitution partout bauti na ekolo wana bakopermettre te christianisme ekwea. Et également soko tolobi christianisme tokokenda na contrepoint na ye islam eske elikia ezali lelo bangunza na terrain mais mépriser bato basé ko croire bino difficilement bato basé ko mona lokola tango mosusu nzalande sali tango mosusu pasi tango mosusu ko luka kaka ko sala moi ligablo bozwa moyen de vivre. Donc bato basé ko koma penzate na réalité ke bongunza eyei pe kaka pona lobiko ya bato. Est-ce que etumba na bino eze facile liboso ya christianisme pe islam babonzambe e fandi penza utaba bambula na mabele na biso bayi matondo mingi ndeko ndombele matondo lisusu na bandeko balandi na banzi ezala kaka bongo kati ni tumba tango nyonso batinda mibayaka na yebisaka bandeko mingi ete itumba oto ye nango ya lobika bayindo ekoki jamais kozala facile comme pe bitumba nyonso ezalaka jamais facile parce que tango babengi etumba elingo bake bozobundane na bato bozobunda na bato ekoki kozala jamais facile toza na difficulté mais soki difficulté ezali nde yango te kosala ke moto pa kwa kolonga na kati ya difficulté wango toyebi ke loposo pembe mundele asala makasi ya kobungisa penza bayindo bomoto na bango soki tolobeli bomoto tolobi ba catégorie nyonso oyo moto azalaka na yango donc bonzambe ebunge pa ya bayindo bizaleli eza penza ya kobunge pa ya bayindo kozala na bango na mokili kofanda na bango manso epa bayindo isole koma nango ya mundele. Donc moyindo akoma kokanisa lolenge moko na mundele nde yango esali ete etumba makasi oyo biso ozali koloba yango wana mpona kobongola moyindo azonga penza ndenge bayindo bazalaki. Mpona nini tolobi ke moyindo akoma mundele pamba te moyindo azolia azomela azokanisa azoloba maso mundele. Moyindo azoloba lokota ya mindele, moyindo azolia na kata bilei o moyindo azolia mundele, moyindo azokanisa ki mundele, moyindo manso moyindo azosala iza ya mundele. Tala kaka moyindo pona kene kaka poko akene kaka poto do akizonga na akena mokili wana ya mindele. Moyindo ifa kote lango balosambo, moyindo ifa lela epa ya tata mokili po etakene poto. Moyindo pona lia ifa sambela dina ko lie pa ya moyindo komi ifa belela tata mokeli pona tata mokeli asunga pona moyindo kwa kolia. Donc nyonso ya makanisi ya moyindo ekomi pa ya mundeli nde sika difficulté tout ça nango yango wala mais lokola tata mokeli oyo atindi biso na nzela ya mfumu kimbango manso wana lokola toza pena na batinda mina biso na banzi ekozala facile. Eloka liboso ezali kolongola mutu na ngambo wana ya kimundele kozongisa moto na ngambo ya kimoyindo nde sika kokoso ezali na ndenge nini moyindo meme na makanisi na ye azomona oyo azosala oyo azoloba ezande mayele nzoka azobosana ke mayele ya moto nde abotamaka na yango moto abotamaka na mayele kolandela environnement oyo moto azwi maye oyo ezotungisa bayindo mingi ezali ndenge tomonaka ndeko songolo abeli tozwa kaka maladi moko babengaka oyo bakoko babengaka kibeka maladi oyo bakoko babengaka kibeka soki ekoti na kati ya nzoto ya motu ya monai kibeka eza nini? Kibeka ezali tango mwana botamaka na bokoko na biso ezalaka na phénomène mo mwana yaka na yango oyo babengaka banzuma ndingo bake mwana wana libumu ebana koswaye makasi akokola kaka na libumu koswa diko libumu ebana koswa efe nyonso oyo azosala basalite nde aokini kodégage donc azosukola salite auti na kata libumu ya mama moni mai oyo aliaki na kata libumu ya mama soki mwana botami nde salite wana yango etungisaka mwana yango esalaka na bokoko na biso ezalaki après des semaines soki mutolo ya mwana ekwei nde bakotungola mwana soki batungoli mwana nde basalite wana ebani kobima kasi soki basalite wana esilite kobima nyonso
nde yango esalaka ete na kokola soki mwana akomi na ba 3 mois ba 4 mois tango malaria sikoyo ekokota na kati ya nzoto ebani koluka ke kozongisa nzoto wana nsima dongi koboma nzoto wana nsima ya kotraite malaria ntango bokende na hôpital monganga alinga traite malaria ntango babani kopesa traitement nango malaria kokima akokende kofanda sikoyo esika oyo salite wana tobengaki nzuma ebandaki koderange mwana nzoka salite wana aza na kati ya libumu nde esika babengaka rati moni ake kobuluka esika oyo corps étranger ezali nde malaria ake kofanda place wana ake na rati kuna na rati sikoyo akomi kosala mosala nini ndenge motema azali kopompe makila na ye ezoya ti esika oyo rati ezali to na globide esika oyo globide azali kosala fonctionnaire ya kobota makila nde ye azokende kobenda sikoyo komela makila na nyonso ntango azomela makila wana nyonso nde omona mwana chaque fois okoma pale bakozongisa chasi mobi basakomi pale bakozongisa chasi mobi bakomi pale nde wana sikoyo kosala ke na ntango bakoko na biso solution ezwamaki ya koluka kosilisa kopanza rati wana parce so bapanzi rati wana moya benda biso makila na kata nzoto eza te donc makila azongeli nzela na ye normal ndenge yango ezalaka donc nde tata mokeli ntango akeli bato na kata nzoto ya mutu tata mokeli atie baanticorps donc atie basoda oyo babanda kokengela nzoto donc kokontrole nzoto symptôme moko ya mabe na kata nzoto esala nini ebima te donc ya za wana mpona kokengela bamosusu baza na bafrontière ya nzoto mpona kokengela eloko ya mabe esala nini ekota te na kata nzoto kasi kaka na kata nzoto wana biloko mabe kolandela baenvironnement oyo biso tozali kolandela mai oyo moto ozali kolia ekende kocreye sikoyo barébellion na kati ya nzoto ya motu donc maladi na nzoto ya motu ezali rebelle abotami na kati ya nzoto ya motu anticorps azali basoda ya gouvernement azobundela nani na rebelle donc loposo pembe koya na loposo pembe epai ya biso bayindo ndenge ayelaki ntango akoti na kati ya bayindo akomi sikoyo ndeti maladi wana oyo ezali komela makila ya bayindo omoni donc komi ndeti rati na kati ya nzoto ya moyindo donc moyindo akomi kokanisa oyo azoloba eza malamu parce que moto azobela mpo kokende na hôpital moi moto azobela otuni ye ndenge nini oui ça va lobi nasalaki fièvre te mais ça va mais yo moto oza pene na yo ozosentir ke nzoto oyo azolobela ça va eza nzoto moko eza normal eza nzoto moko eza malamu te mais ye azomona nini ça va mosusu après 2 heures dita oyoka moto yango alobaki no ça va saini donc malaria oyo ekotaki na kati ya nzoto nde azali rebelle na kati ya nzoto rebelle wana nde azokende kobunda mpona koluka kozongisa mutu wana nsima de koboma ne mutu wana donc mundele ntango ayaki awa ayebaki ke bayindo mabele ya bayindo eza mabele oyo eza riche soki nasilisi bayindo mabele oyo ekokoma ya ngai sikoyo kosala nini akotia bavirisi na ye oyo ekokota na kati ya bayindo nde ekokoma kosala nini koboma bayindo nzoka virisi ya makasi mpona koboma bayindo eza kaka ke moyindo akoma lokola mundele parce que soki moyindo akomi lokola mundele bizaleli ya mundele na biso bizaleli ya biso bayindo eza ya kobala na te moni ndeko Ndombele eloko moko bato bayebaka te makila ekoki kozala ndenge moko rouge mais na kati ya makila bokeseni mpe ezali groupe A groupe O nyonso na kati ya makila ezali mundele aliaka na biyo biso toliaka nde yango ekesenisi nzoto na biso mundele azali kolia oyo ya ye biso tolia oyo ya biso mais ntango moto akomi kolia oyo mundele azali ebalani te na oyo nzoto na ye ezali donc ntango mundele azolia oyo mundele azali oyo mundele aliaka ebalani te na nzoto oyo moyindo azali nde ememeli biso sikoyo bamaladi oyo na bokoko na biso me bakombo nango eza te omoni biso bakoko bayebaki kibeka mais lelo oyo so oyebisi mutu hernie omoni mutu akokoka kososola hernie te so oyebisi mutu kiste na bokoko moto ko sozoa kisete so yebisi mutu nazobela même sida omoni na bokoko sida ezati donc ba maladi wana nyonso eza basé na bilei na bizaleli na biloko mindele bayebi biso omoni sikoyo ba anticorps oyo ezala na kati ya nzoto mutu yango muteke na kobundisa sikoyo ba ennemi oyo bakota na kati ya nzoto de ba rebelle soki na kati ya mboka boremarke ke rebelle akoti eloko liboso ezalaka rebelle abundaka liboso na basoda oyo yakutaka na esika ya koteli
akokuta bagarde bazalaki ndabomaka liboso bagarde wana nde nsima nango bakopesa antenne na renfort esala nini eya kointervenir nde yango boremakaka ke soki moto abandi kobela ya liboso ezalaka lobi asali fièvre apotani na fièvre wana ye moko amona fièvre esali eke esanki amelela yango kisi après 2 jours les mêmes fièvres esali nini econtinue lisusu ya 3e jour ekomi sikoyo soki amelela yango kisi te moye mpe kita eza te donc akomi kosenga renfort esala nini eya po ete banticorps bakomi faible moni banticorps bakomi faible ezali kaka ndenge moko ne etumba oyo biso bangunza toyi moyindo azonyokama eloko ezosalaki moyindo azonyokama ezali loposo pembe donc elingi oyo bake barebe oyo bazali bamindele nde bakotaki na mokili ya bayindo bayindo bakomi kolia bayindo bakomi komela kosalela maye oyo barebele wana bazopesa ye nzoka barebele wana bayaki mpona koluka kosala nini kosilisa loposo moyindo so moyindo akomi kokondane ndeko na ye moyindo ke ye moto aza mabe nzoka moyindo azobosana ke moto ayelaki bango bonzambe wana nde mabe na ye esali nini eza nde wana epai ya moto wana moi problème esika toza na yango problème toza nango nde yango wana yango moi moyindo akomi kobenga wana kuna rwandais moni wana kuna gabonais nzoka azobosana kobenga rwandais gabonais angolais na baterme nyonso bakobengela biso eza bato bayaki nde bango bakabolaka siko afrique pani bakutaka afrique ezalaka bomoko ntango bakaboli eteni na eteni ezwi eteni na yango biso tokoyaki na eteni ya babelge nde babengi biso bacongolais me oyo bakoyaki na eteni sikoyo ya baanglais omoni bakomi baanglais colonise nde sikoyo ezosalake ntango biso babengi biso ndeti bacongolais bana kuna babengi bango bangolais bango bokomi baennemi wana kuna ngola wana kuna nini sikoyo soki esali ke bomoni bokonzi moko mutu moko moyindo moko akomi mokonzi na esika moko boye ekomi sio te wana kuna azali congolais wana kuna azali nini rwandais wana kuna azali nini bo rwandais aza moyindo te aza moyindo nde problème yani ezali eza kaka problème oyo ezoderange biso mundele nde ayaki ole moyindo avise to atala tokóma na cause toluka eloko nini ezali kopesa maladi na kati ya nzoto ya moto mais toluka kosoigne bafièvre te parce que koko omela banda tongo tipo kwa omela na yo kaka aspirine omela kaka aspirine fièvre esala nini ezosila mais mokolo kosala rechite même aspirine ano ekoyokola yo te omoni lelo oyo bato baomona ke ate bayindo bazomona pasi bayindo bazonyokama lokola bayindo bazonyokama il faut tosala nini il faut toluka kaka bakonzi nyonso bazosakama banini baafricain baza na esprit moko ya mabe il faut tolongola bango mpo tozwa misu basala nini batia mais bino bolongola eza neti osilisi fièvre mais malade osali nini osilisa on te nde maladi nde ezali bangunza bazodenonse eza nango bato wana te eza nango fièvre oyo ozomona te soki osimbi ke fièvre te maladi ezali rate na yo nde moto ekoti ezwi nini virus omoni rate na yo moto ezwi virus donc il faut toluka tobikisa rate ok rate apona ebika yo oke koluka badocteur libanda mpona basoigne rate donc ngolobake okei te il faut nakende na oni omoni oni mpona asala nini aya kobikisa nzoake oni nde moto apesi yo nde maladi wana pande malaria wana euti na oni wana moni bon tokeni na communauté internationale ndio communauté internationale bango nde bazoluka nde afrika mo esala nini ebonga so communauté internationale loba nini donc tomoni wana tolongola ye tozwa oyo siko biso tobongisi totia ye moto abongisa biso nzoka basigné contrat na oyo wana bino bozokanisa kosala nini akokota place wana na likanisike soki ya koti nde afrika kosala nini ekobonga sikoyo ngunza azali nani ngunza azali ligorodo wana oyo bino bozomona ntina te oyo bino bomona ntina te nde wana ngunza nzoka ye moto ayebi sekret nini ya kolongola nini kibeka mais bino le bokende esika ligorodo aza bino bokende esika bacommunauté internationale esali nini ezali tala ndeko na ngai bandeko na ngai balani quelque chose ozobela malaria mais so bayebi so eza kibeka okozwa 10 000 tongaki nini quelle forme écoute okozwa msu ya perfusion mais docteur akoloba noka il faut que koluka bato basalisaka nini na bokoko kuna mpe soki epa moto akosalisa bokoko aloba te eza na ngai te mais lukaka nani ligorodo nde ligorodo wana ezali bangunza oyo baye na eleko oyo mpona kolakisa bayindo ete soki bayindo bazali konyokama boluka na bino te kokende pa mundele parce que mundele kuna ye moto amemeli bino nde pasi oyo bozali na yango
mais lobi kwa bayindo ezali soki bokoti na nature na bino nde zinga na bino nature na bino muteko livrer bino siko ba secret oyo kosala ke ekabola bino na mupepe oyo libande yaki kokotela bino parce que mutu abela kaka kezaka po soka soigner environnement na été moni malaria zwaka mutu soki salité na kata lupango esaini ezali njoka salité za munguna donc biso tolaki envahir pa mundele mutatie biso ba salité oyo nyoso yo tozomona ke mukonza mboka azosala na bénéfice ya ye mundele ba président ba gouvernement ezosala na bénéfice ya ye mundele yo le bio kolongola te il faut changer des systèmes tata mundele ngunza to kati bino moke lelo tolingi mingi to tuna kaka mituna ya bato to komisera bango maloba na bango bande ko yeba ze ko komela biso balobi sans passer par mundele bangunza bazena message te po nini message ya bongunza esengi ngonga yonso basimbaka loposo pembe po nini bangunza baze kondima te tokomi na temps de la fin yango pasi eze kobakisama po ekomamaki na ntango ya suka nzaleko ya makasi maladi nkufa nyonso mpo nini bangunza balingi kondima yango kaka te epo nini message ya bongunza il faut kaka bosimba loposo pembe matono mingi ndeko ndombele na bandi na uti koloba awa pona ko soigner maladi na kata nzoto il faut koyeba maladi ni nango oyo zobela okoyi ko soigner kaka fièvre te tant que soyo yebi maladi te donc bayindo bazolela butu na moi ke bazana pasi ya on to mona makele na mboka bayindo bato bakotela babite il faut pas ici là côté kuna batene babite il faut pas ici là babandi kotela mango lelo te toujours ka mboka na biso ya Congo 32 ans to sala na Mobutu bato basala ba marche ezala ki pona Mobutu akeni ngo baki passe nte au benga na bato basala ke basala na marche Mobutu akeni mais tout juste qu'on a période même ya Kasavubu toke na période ya Kasavubu na banzi bakoko na biso babeta makamini passe les kaki mingi on baluka indépendance moni bayindo bazoli la pasi yango baluka banani bakobikisa baona pasi tozali na yango bakota na ba imagerie bakota na ba sala examen ya forme nyo so ba passe amwe wuti wapi bongo so mutu ayeko yebisa OK passe wana ezo place boyi et que yo tambolo moni passe ngo sike mutarate mais batu bayeko loba na yo ke passe wana mutazo nyokolo eza intel moni donc et pas ba yindo eza na ka ignorance ozo tambola ndeko ndombele ozo tambola ba moto moko ba benga ba moto nzambe bimionnaire na nzoto okuta na mutu mo na nzela mutu na yebise moni ba moto nzambe o bimionnaire kenika azwa lemba likisa na moto kadinga pakola ba moto ani kusanya yekosila alobi nene ngona kenai si yo tali bien OK ko luka siko esika oyo docteur azali pas docteur asani tant que pas docteur aussi mon bon pour à traiter mais docteur moi pas traiter et créer sous potem mususu ndoka mutu ayebisa ko nzela ko so yo ka makamutu na lobaki na yo nde lobi ko nenge esala nini ingaki sala donc esika bayindo bazande yango wana bayindo bazomona bangunza bataka nani mundela monini biso tomona mundele te tomona bango ni bakambaka kuna mindele kutu bazabata malamu parce que so problème ezali so ko lelela na bango solution sala mini iyaka maintenant to koma wana o bafandi na mikili ya poto bakumisaka mundele social mundele akufutaka bango misolo atako bakosalaka te azwaka bango en charge nyonso abongisa bavina bango lelo kutu baziata na tina te ezena bandeko mosusu ya mikili ya poto lelo bamibenga bamfua komputu aprofere afanda na mboko oyo bino bobengaka moto yango mabe bolobaka moto yango ndoki mais bango bazé kuna na mikili ya poto balobi tant mieux à vivre pas ya mundele tant mieux à vivre kuna pokuna atasoko ko salate bakufutaka social akoliaka malamo akomelaka malamo de préférence afanda kuna pa ya moto bino bozé ko benga moto mabe kayawa na mboka ya bayindo esika bondoki ndenge kaka couleur yango ba meseni koloba couleur ya moindo bondoki makambo ya soroke ezalaka kaka molili matondo mingi ndeko ndombele na banzi pourquoi yaka olia muntu azalaka ye moko te pourquoi liaka muntu azalaka mibale mususu azolia mususu azofula
mais yo na tongo kolamuka omoni likolo nyonso esali nini esoki otema ipasi mais ntango baliaki yo oyebaki te donc soki mundele azali kosala bandeko na biso bayindo lolenge wana na esika oyo bango bazali eza purement normal parce que mundele akoki kolinga te koya koloba epa na bino ke ye mutu anyokolaka bino ya koya koloba te mutu kutu oyo aza na posa ya koskoke yo askoke yo mbongo koyebe te parce que mutu so aza na posa ya koskoke oyebe eloko akosala akoya epa na ayebiki yo osalaka mapa oza na boulangerie ayepa na yo ndeko ndombela ayebisi omoni ndenge eza boye na mapa oyo osalaka wana namoni esika moko baotekisa basaki ya farine évidemment saki ya farine wana soki ozwi ngo moko kaka eza na 15 000 mbongo eza na 15 000 nzoka ndeko ndombele yo osalaka farine osombaka saki ya farine na 50 000 mais mutu alobi no moko eza na 15 000 moni yo sikoyo kotia tembe mpona kolakisa ke ondimi makambo nete oloba te makambo nga nayebitabi te soki ozondima te pesanga ata saki ya moko nakona kosombela yo onayela yo si siko mbongo saini pesi 15 000 parce que pas de kokute yo te pesi 15 000 ntango ndeko wana akokende abimisi mbongo na ye na poche na ye abakisi 35 000 esali 50 000 asombeli yo saki mwa farine na saini eyebi yo tali c'est saki yango eza bien obandi koétudie onikuta be oui saki ya farine eza bien osali yango mapa ebimi mpe mapa kitoko ndenge yo obimisaka abiseki basaki yango kuna eza ebele oui eza ebele sikoyo esi sans saki ekoki kobima kuna oui sans saki ekoki kobima kuna ese kodute mpona opesa biso mbongo ya sans saki te obimisa mbongo bombala moko donc mundele azosala biso bayindo ndenge wana baye oyo bazali kuna lokola bazofanda na vie oyo esika ye moko azali donc ndele abongisa sociali na ye donc baofanda na vie oyo sociali na ye ezali nde bazosanti mwa kolia wana mwa komela wana mwa loyenge mwa nini mais esika oyo babiro na bango ezali esika oyo commerce na bango ezali nde esika oyo baliaka bango ndeti na bataxe na bataxe eza mwa mpasi mpona bango base retrouve parce que bataxe na bango ezalaka cher mais soki otala sikoyo esika oyo mindele bango baofuta bataxe eza moins par rapport na baétranger mais bango moko lokola baliaka na bango bien balataka bien bakotikala koyeba te ke na monde oyo bazali mundele aza koexploite bango omoni eza ndeti puku wana mibale bazoswa lokolo donc oya koremarke plus tard ke mundele asala ye nini aliaki biso ndakisaka tokopesaka ndakisa mo eza simple Mobutu asoma mapango tina poto omoni Mobutu asoma mapango tina poto Mobutu azaka na mbongo ebele même na compte mais lelo Mobutu aza te sur compte neza bakanga siko ntango Mobutu azalaki na luyalu mpena na kati ya Congo yata azali na luyalu na kati ya Congo mundele azali mutu malamu yango atinda ye bambongo ne kuna bilelo aza wapi yango te do mundele mpona kocomprendre mundele eza mwa mpasi mpona kocomprendre escro oyo asali nini aye kokosa yo ke farine baoteka kuna 15 000 omoni lobozala nini na bososoli oloba ke tokende ngai na yo mpona tokosala nini tokotala esika farine baza mais mpona okoma wana ifo kaka ngunza azala tofumuki bango nde asosolisa yo ke tokende ngai moko tomona nde yango biso toyokolakisa bayindo ke soki bozomona mpasi ezokota fumuki mango atiki bino 3 présidents na kati ya mboka na biso mais mpasi ezosala nini ezosila te eza nango nécessaire te ya kotouche oyo aza sur place mais tochange nde système parce que système yango esalaki président liboso asala nini alonga te ya mibale basala nini alonga te ya misato kutu ezalaki na biso tozomona ke aye mpena mpona kochange mpena système balakisi bino mpe okola ya bimi na poisa il faut koelimine ka mbala moko baelimine mbala moko boya mine yamine te fumuka mabi te yamine te yamine akofanda nanu wana tikino bokososola esika mpasi na bino esala nini ezouta mpona tochange système donc yango wana nde esika bayindo bazali donc bangunza bayende kososolisa bayindo bangunza biso toza na biso magorodo soko bomi biso tokufelaka totiaka bo matondo bandeko balandi bangunza bazali na bango magorodo soko bobomi bango bakotomboloko maboko kolimbola azalaka na likambo te asuwaka te atumolaka moto te kasi moto alukaka be koboma ye na mpamba ngunza manuka christianisme eze kote ya bato royaume de ciel moto asala malamu na mokili ya mosuni polobi soko akufi akenda epai ya nzambe soko osali mabe lifelo bangunza batei oyebi ke ndeko ndombe na yanoli bino te na etuna na bino botuna ye biso ya fin du monde tolingaki tozonga mpe wana matondo
kobalana na motuna oyo Ingeta. sika epai ya bangunza bato basala malamu po mpe baespere lola babanga mabe mpona kokima lifelo mpona bareligion nyonso yeyeli biso bamemi biso na deux principes wana deux principes paradis na enfer islam atei yango bouddhisme atei yango soko babeti biso mbata na loboko ya na litama ya mwasi topesa ya mobali nyonso wana poto luka lola lola elingaka bato baje kimia bato baje na olembeseke po bakota kuna sikawa bino bangunza boze koloba nini yiki eze fin du monde yiki eze bilaka ya apocalypse kokokisama bino bangunza bolobi nini matondo mingi ndeko ndombele pe bomo matondo na bandeko balandi na banzi koloba mabe yango nde ezali satana pe malamu yango ezali tata mokeli mundele soki akabolaki mabe satana malamu tata mokeli po ete alingaki kokabola religion na biso bonzambe na biso mpona ayelakisa biso ke bonzambe oyo bino bayindo bozalaki na yango nde yango moto ezali bosatana bonzambe oyo biso mindele tomemeli bino nde yango ezali bonzambe nde sika oyo mundele bazwaki makanisi ya kosala kodesine satana wana moyindo na maseke nesaseli ke mpona biso tososola ke bonzambe oyo bakoko nyonso basambelaki nde yango ezalaki bosatana nde yango eboti na bagénération oyo toleki nango na bowumbu nde ekomiti lelo ya kokanisa ete satana na mokila molimo aza pe na oyo ayeba kasho aza na oyo ayepe bisika oyo ezalaka ke soki osali mabe okoki kose retrouve kuna nde boti kobanga ya bayindo ti lelo bayindo babangaka satan bayebaka ke satan aza mabe mais tellement bayindo babanga satana to munguna mais bakokaka pe kokima satan nango te donc moto akolobaki nga nasambelaka mingi mais akokomprendre te mabe kaka ezala nini ezolandaka kaka ye donc soki babonzambe nyonso wana eyaki na même politique parce que bayebaki ntango tozoya koconquérir bato il faut toyebaki bato wana baza mpe na spiritualité na bango eloko liboso tokosala il faut tobimisa spiritualité na bango bondoki mpona biso toya koeplante na kati mais soki tobimisi spiritualité na bango bonzambe ekozala mpe na kokoso mpona biso tosala nini tofanda na kati na yango nde ntina yango batangisaki biso mingi mabe satana nde bolamu nde nzambe omoni nzoka nde mabe na malamu nyonso mibale eza na oka tata mokeli nyonso mibale eza na oka tata mokeli ye moto asali mabe ye mpe moto asali nini malamu mais na ntango nini mabe ekozala mabe mpe na ntango nini malamu ekozala malamu nde esika oyo bososoli koso esala nini ife esala kati na moto omoni parce que na kati ya mokili ndenge bato babotami okoki kobota 4-5 bana na kati ya libota ndenge oboti 4-5 bana na bana yo boti mwana na mwana aza na domaine na ye ya musala oyo asali nini oyo ayeli eza na mususu oyo akozalaka makasi na technique eza na mususu akozala makasi mingi na kosambisa bato omoni eza mpe na misusu musala mpe akolinga na ye te mais soki oke oloba nde kaka ke atimolelo libulu to abongiselo nzela aza na makasi moko na dega osakana te yo kutu mutu oyo osala ya technique oza na makasi wana te mais bakoko na bwanya oyo bazalaki na yango nde bayaki ososola ke ntango soki ozofinga oyo asalaka makasi na mabulu kobongisa banzela zoba to aza mabe ozosala erreur po ete mokolo yo ozala na mposa kobongisa nzela to motuka no eleka okobenga ye kaka asala nini asala mosala wana nde babengaka motu nyonso aza na ntina omoni mosala ya bozoba eza te bon soki mosala ya bozoba eza te me mabe ezotikala kaka kozala kaka mabe boponi baloba mosala ya bozoba eza te parce que na biteni nyonso mabe ezali tozwa kaka ndakisa tozwa butu na moi balobi moi butu nde esika bandoki basala nini basalaka mosala na yango makambo nyonso ya mabe eze wana ngeta bon tozwa jour soki eza esika malamu esaeli bonzambe pole pembe couleur ya malamu yango nde batondo sikoyo bango moko mindele bakelaka lelo tozomona telefone a bato basali yango eza nani eza mindele mais bisika basali yango tomona yango te po wana parce que place wana oyo bango balobaki molili eza mabe ndenge oyo bake molili eza eloko ebima na molili eza nini eza mabe mais bisika oyo mindele basala bacréation na bango
est-ce batika ba nyonso bakota place wa est-ce place to ko benga mulili te mais ndenge nini mulili eboti téléphone ya malamu c'est que mulili pe malamu esaini ezali kuna c'est na mulili malali ezali bon tant mindele bakina ko bombarder ba Palestine ba bomba ba pe na moyi na moyi pe bato bazokufa na moyi mindele pa sala kama be donc eniwa bateke mabe ezalaka na butu malamu ezalaka na moyi te mabe na malamu ezalaka pe na butu ezalaka pe kaka na nini na moyi donc eza ndenge wana doki koloba mabe na malamu mabe yango satana pe malamu te bonzambe ya bayindo to religion futuka mfumu kimbango elobi ke mabe na malamu eza na kati ya moto ekokoma mabe kaka ndenge yo momutu osali nini osaleli yango moni ndenge yo momutu osaleli yango donc koloba pena te ke satan azalaka boye te biso satan aza te mungu nani aza satan aza te me mungu nani aza donc mungu ne ya bayindo eza nani mundele mungu na bayindo eza nani eza arabe mungu na bayindo eza nani eza chinois omoni soki na cadre nini na cadre ke bango baye koteya biso tolanda ya bango nde bakomi banani bango na yaka na coopération oyo lobi keta nga naza na téléphone na ngai wana kuna pa bite nga naza na safu na ngai tosala échange basali nini basali échange nde yango wana moni nde yango tolobi coopération mais koye koloba te ke bonzambe koye koloba te ke bonzambe na bino eza mabe yanga nde moto esali nini eza malamu nde esika oyo tobengi domination nde esika oyo religion africain ezali kotelemela baye wana esika religion africain ezali kotelemela baye wana omoni nde yango wana matondo mingi fin du monde accomplissement ya apocalypse po mayela kama na apocalypse yango maye ezali komonisama indeka maladi ekoya ebele nkufa ekokoma ebele kozanga kotosa bana bakofinga baboti na bango yiki mboka oyo kobunda na mboka oyo ebalani na coïncidence to sembo toze ko vivre tango ya apocalypse matondo ndeko ndombele omoni nyonso esalamaka na tina nyonso esalamaka na tina bayindo esengeli bayeba période toza nango eza période nini ezaka simple mpona bayindo bacomprendre yango wana période toza nango eza période nini omoni ndeko ndombele ntango mindele bayaki kokotisa biso bonzambe oyo biso leo toza na yango bayaka kokuta bamikolo oyo bazalaka na période wana donc bamikolo oyo bazalaka na période oyo ezalaka biso ezalaka na bonzambe na biso bamikolo nyonso bazalaka na période wana oyo loposo pembe bayaki ntango mindele baye basalaki nini balukaki baelimine bango donc baboma bango nyonso mpona batika bilenge wana sikoyo bango bakotika mpona bakotisa sikoyo religion bango bayaki na yango mpona bango bakoma kokamba bilenge wana soki bamikolo wana bazali moye bango bazala likolo ya mikolo wana eza te yao babomaka siko ntango tokomi na ngonga oyo ya lobiko ya bayindo mikolo oyo bango babomaka wana bakoya soki kosala nini kobotama sikoyo ekoma sikoyo vite vexa omoni ntango wana ezalaka ntango bango baye babomi bamikolo mpona basimplante na ntango ya lobiko eleka lobiko ntango sikoyo lobiko ekoya milimo ya mikolo wana bango babomaki kosala nini ekoya lisusu mpona ebundisa sikoyo banani loposo pembe nde loposo pembe kolandela bavisionnaire na bango bayebaki ke lokola biso tokokonza mokili seke suka na biso pesa ye nini ezali yango balakaki moni balakaki ke soki tomoni bilembo boye seke ezali suka na ya biso me bayindo telema bamikotisaka koloba ke toza bamindele ata na molimo nde bayindo sikoyo omoni mutu oyo aza na buzoba asosolaka mpe buzoba kaka mutu aza na mabe asosolaka mabe moyindo tia okoma na niveau ke ye moko ake asali salite ye moko asali mpena salite asumbi abandi kosola so nyengo mpo na nini parce que buzoba ekoli sikoyo yango etinda mutu asala nini asosola meme na salite ye moko asali nini asali bakomi clair na bible ke mundele akosila na 43e prison eza na kata bible de 43 donc 43 jours et vous allez reine ya nini ya tata mokeli eza reine ya tata mokeli mais jour ya munguna jour moko nde eza la fin ya nani ya tata eza na kata bible mais soko tuni mundele moyindo akososola na ndenge mosusu ya koloba soi-disant
ezali nini discernement donc aososola ngo na discernement donc il faut dans la discernement to esprit saint pour nous sosola même muta yeli esprit saint wana molimo mosantu muta yeli molimo mosantu wana ese yango ne muta yela ka molimo mosantu ayeli one boyinga yango esala ke moyinga azotanga na ye mazo sosola ti ese nakata bible Jésus ye moko aloba te ke na tinda mpona bana Israël esa nakata bible mais so yebisi moyindo ke aloba ndengwa ya ngapi na kokoma mona Israël na molimo omoni siko tangu ange yo bimina Marie ayebisa Marie no robota mona mobali opesa koma Emmanuel aloba koma Jésus te Emmanuel so tuni ba yindo Emmanuel akisi nini ba yebi yango nzambe kati na bango mais so tuni Jésus elakisi nini ba koyeba te omoni yemo moyindo azawa na so tuni ka komo na yo so prénom na o babenga ka elakisi nini ayebi te mais so tuni manoko elakisi nini ayebi donc ndenge moko pa ya Jésus pe Emmanuel basala nini ba yeba ki on facile mais Jésus basala nini ba yebi te parce que combo Jésus on est combo nini ya colonisation njoka nena combo ya colonisation ya banani ba romain ba banako coloniser banani ba israélite siko oyo to belela ka lelo na Congo Jésus to belela Jésus nini Emmanuel to belela ka Jésus ya Jésus parce que ba Jésus na kati ya Rome basala ki ebele omoni parce que il faut yeba que Jésus balinga ba bon tant ba bon mai ba bimisa kaina Jésus moko ba benga Barabbas ba izaki Jésus Emmanuel Jésus ba benga ki ya de Nazareth na Jésus mo ba benga ka Barabbas ba bomaka siko nani na ba omi bale pa ba mbele ba Jésus siko ba bomaka isala kanani siko Barabbas musala ni na bana ko sala moi pour moi tout ça non Barabbas musala ni ba ko sala il faut ba tu bayeba siko lelo to ba ko belela Jésus ngai mutuna na ngeza la kaka quel Jésus oyo bayindo babelelaka parce que Emmanuel ye wana mutata na poto ye mutazo sala oyo ezosala mawapi na poto siko biso awa babi le même o asala ka pour les mêmes mutaza awa mais pas na biso to vivre incompatibilité to vivre ya mo pas na biso le même Jésus a ba obelela mais même Jésus kuna ba obelela mais kuna baza malamu biso awa pas c'est ça ni ekoti bato ngo kaka o bazolo ba ke biso to belela ka Jésus bato ngo ka ba o ba biso belela ka Jésus baza les premiers bato bazali na ba bazokota kota na ba science pour la kolobeti ba science wana mtezo fula bango basani bazala mais na ba science wana esika ba okende ko sacrifier siko c'est que Jésus mo ba belela ka lukaka nini makila ya bato est-ce que Jésus ba belela ba mika mo kotala na répertoire la bango zaka sa fete na Rome période moko bo moni do nyoso wana ba yindo bazana kata boyinga oyo bazo sosola te ke mundele a commis na fait un système na bango yango annonça qui ont bien avant que ils a fin du monde ya banani ya mindele moni akodaki po te bato sosola te ke tango bo mona bilebo boye za système na bango ayeba ki bien que ezana eleko moko ba yindo milimo biso tozo sala ba injustice awa o tozo bomba tango zo ke ne pa ya tata mokeli e ke ne ko prédier pa tata mokeli e ke ne ko e ke na kande pa tata mokeli otina milimo ne sani e ya ko révolter contre bato basala yini basala ki bomo nde milimo na bango to e ko révéler bango boye ba kenyo so bo sala bo koma na tamo ko suka na bine ko sala ni e ko sala nde yango balaka ki ndengo na kati apocalypse ke fait un système na bango ezali fin du monde ezali mais fin du monde wapi monde ba israélite eza monde ya biso ba yibete matondo bande ko balandi toze ko pusanaka malembe ezalaka kaka boye soko okutaki na biso mbala liboso na manaka ye zala motema ya kokita luka olanda na ino banimero mosusu okososola ntina ya manaka na biso bayindo bolamuka ngunza manoka lelo naze mingi kaka na mituna ya bandeko moyindo ya Felika oyo pa afandi na Afrique aze soko tokoloba mayele te soko tokoloba distrait soko tokoloba botao soko tokoloba bolema moyindo wana aze distrait kidiba lolenge moko moyindo po afandi na mikili ya poto oyo aze pene na loposo pembe oyo akomonaka ezaleli ya loposo pembe tongo midi pe pokwa moyindo wana pe atikali kaka distrait lelo toze na phénomène mari de nuit soko femme de nuit soko pe kaka balobaka mari de nuit
toyebi te phénomène wana tokoliki ebimi kala mingi te ekei ntina mikili ya poto na bandeko bakomeli biso lelo na mikili ya poto phénomène mari de nuit soko eza epai ya mwasi esengi alala na pasteur mpo akobimisela yango ndenge wana akokotisa ye énergie wana nde ekosala atika kosanganaka na mibali ya butu soko phénomène mari de nuit lelo toyambi ngunza manoka boyebi ya sika na mokili bokoloba nini mpona bilenge basi mingi nde bakangami na fleur wana mari de nuit oyo ekomi intégralité ekomi branche moko spéciale epai ya bapasteur noir e na poto balobi eze moyena soko oze na mari de nuit non seulement okolala na pasteur mais okopesa lisusu soko 500 to 600 euros po séance wana ya délivrance esalema balongola yo mari de nuit otika kolota ndoto po balobi paraîtrait soko ba mariage eze penza mingi te basi baze penza kobala te po mari de nuit ba mari de nuit batomboki milimo moko kouta soko na lifelo bayeika coopération kobotaka na bafi ya mosuni toyebi te na bandeko baze kolanda lelo mwa précision na bino mwa badetail na bino ekosunga bandeko balandi matondo mingi ndeko ndombele na banzi mayewani ezosala makaka epai bayindo na bayindele bazomona makambo mingi epai na biso epai ya bayindo matondo mingi omoni bayindo nde bazangi bahistoire bazangi koyeba mayemaleka mpona bameka kososola nini yango mpenza oyo mundele azali koluka na bomoi na bango mundele amemeli biso badistraction ya baforme mwa nyonso tokomeka kobeta mwa lisolo ya 1491 kwa kokoma ntango mindele baye awa koya mundele oyo ayaki awa do mesekao ntango akomi awa na kati ya royaume Congo abandi kokotisa koluka koyeba biso bayindo bomoi nini oyo tozalaki na yango mpe sosiani na biso ezalaki lolenge kani ntango azoluka koyeba sosiani na biso lolenge kani ezalaki lokola roi ya eleko wana abandaki kolinga bango te koyoka mpe bango te bazalaki kosala effort mpona bakoka kososolisa roi ke message bayaki na yango ezalaki message ya bonzambe nzoka ezalaki nde ya lokuta mais roi alingaki koyoka bango te eloko mindele asalaka ezalaka nini asenga na roi apesa ye mwana na ye amema mwana ne kuna na poto amona ndenge bango bavivaka kuna nsima nango akoya kotalisa papa na bango soki maye oyo ya ye na bango baye nango eza lokuta ntango roi andimaki eloko wana bazwaki na 3000 congolais mibali babibi bango na Portugal ekomaki bango kuna na Portugal baye sikoyo kokotisa bango na bachambre donc na bahotel jeune moko azalaki na hotel na ye kuna na hotel bakokuta basi ya ndumba siko na kati ya hotel wana oyo na ezaleli na biso bayindo toyebaki mpona koyeba nzoto ya mwasi to mwasi ayeba nzoto ya mobali soki age wana kati esali nini ekoki bajeni bakendaki kuna bayebi kindumba te parceke na eleko na biso kindumba ezalaka te me baye kokota na kati ya hotel bakuti basi oyo bazalaki uniquement préparé kaka mpona bango siko basi wana oyo basangana na bango lelo baloba na kati ya libala ipana bango kuna bakrétien 1 plus 1 égale combien? 1 ndenge bango baloba calcul na bango 1 plus 1 égale 1 siko tangu mwasi wana batio na kati ya ndako na kati ya hotel eke azali kel dingolo bake bato ebele mibale ebele bamonaka ye dingolo bake milimo ebele eza nde kati na ye aye bakoma moko ntango basangana mibali wana siko mundele ayebi ke ifo tobebisa bayindo oyo ntango bakozonga milimo na biso mpe esala nini ekende kuna mpona edomine oyo ya bango na banzi basi wana bazalaki na milimo soki nakoki koloba lelo plus de 1000 milimo kati na bango siko ntango basangani na bakongole wana milimo wana pesa nini elati bango ezongaki bango na kati ya royaume nde esika siko bayeki kosala nini kofaire multiplier milimo wana na kati ya bokonzi na biso na kati ya nini donc lelo oyo meme na kati ya mabele na biso ya Congo mpe Afrique soki kindumba ezali mingi
soki ba assassiner ezali mingi soki mabe ekoli mingi eza kaka milimo wana moto esala nini eya siko ntango bango bake kuna na poto mundele akolinga kotika bango pamba te parce que ayebi ke bakongo baafricain baza makasi na koluka mbongo na kosala il faut mbongo na bango wana ezongelaka kaka banani bango moko nde bakotiela bango moni kuna na poto badivers eza mingi bafilme pornographique bafilme pornographique eza mingi mama oyo azolanda ngai zwa kaka neti journée mobimba to na ngonga moko tia filme pornographie na tv banda kolanda yango fanda kaka nio banda kolanda yango okoma na tamo boye ememi yo na makanisi wana oyo ozali komona omoni siko soko ozotala yango mingi ezosala nini mais baokotisa milimo wana kati na yo baokotisa milimo wana kati na yo mingi na kati mingi ne temps tozala bana nte tokima memi bafilme oyo bazala kobenga bafilme ya bazombi otali yango mingi olali mpe oloti nini oloti ndoki wana yo osala nini siko nayebi te azalaki mpena ndoki to ezali makanisa filme yo otalaki bayindo oyo bazali kuna oyo ezomema bango eza makanisa biloko bazomonamona na batele na bango nde yango moto ezokumba kati na bango yango ezosala ke bapaster mpe koa baprofitaka na biloko wana bakokende kozwazwa bango na mabe na bango mpe kosangana mpe na basi ya bato mais eza mingi eza makanisi ya biloko bango bazali kotala na batele nde yango moto ezali komema bango bongo omoni bonzambe bayindo eza na solution ya makambo nyonso bandeko oyo bazomona biloko wana conseil liboso na musuni boye botika na kotala bafilme wana ya pornographie ya mibale luka makasa oyo babengaka lusangusangu donc baluba babengi yango chikota balungu babengi yango chikota oluki chikota oluki na kakukaku donc bamusu babengi mikeni bamusu babengi kakukaku donc bazali komona biloko wana bozwa nyonso mibale wana bosangisa yango botokisa sala 9 jours melaka ngo tongo pokwa nde kobengana milimo wana kasi milimo wana ezouta mingi na bafilme oyo bozali kotala matondo bandeko balandi toze na obligation ya koassainir environnement toze na obligation ya kobongisa kinzungidila to njonga njinga na biso po kozala na biso to bomoi na biso ezala malamu pe kimia ngunza manoka tobendi penza suka ya manaka na biso nabaye basé kota la religion africaine lelo nabaye bakolandaka ngunza manoka lelo bato mingi lelo basé koloba ya solo to nyokwamaka mondele alingi biso te ya solo yezu aze penza kosala te bato ebele basé koloba mais bato wana basé na courage te ya kotelema koya kobakema na kati ya etumba lobiko ya loposo moyindo tokomi na suka soko boze na mwa liloba ya koloba na bandeko oyo quelque part baze kosala badeba ya lobiko ya loposo moyindo kasi baze na bokasi te ya koya kobakisama to baze koloba ngo lokola récitation yambo bocompris mpe bopesa numéro ya contact soko bokoloba na bandeko ye baze kolanda basalaka mpe badeba bayebi mpe loposo pembe anyokolaka moyindo bayebi mpe yezu akosalaka te na mabele ya felika to na loposo moyindo mais baze kokoka kose décider te baze kokoka te kokota penza na kiboyindo toyebi te po mema lobomboka bi matondo mingi ndeko ndombele pe momo matondo na bandeko balandi bandeko oyo bayokaka biso pe balandaka biso kasi bazozwa bokasi te ya koyeba kozonga na bonzambe na bango kolanda mfumu kimbangu mingi penza ezosala bango soni esika bazali baomona ke soki atangi koma mfumu kimbangu bayoki na kombo ya kimbangu nde ezali soni bamisusu bazali ete kele mosusu mpona baloba kombo ya kimbangu bandeko na ngai omoni tango babengaka dérivance bokanisa ke dérivance yango te basalelaka bino na baeglise kuna mutu mpona se dérivé ezalaka kaka ye moko esika ye azali azwi décision na ye alobi te kobanda lelo ngai mpasi nazalaka nango ifo nasilisa yango ntango moto azwi décision alobi kobanda lelo ngai mpasi nazalaka nango ifo nasilisa yango première eloko azalaka na yango ezali akoboya liboso distraction akokota mingi na mosala nde esika oyo ekomema ye sikoyo akochange bomoi na ye donc esika moto azali ntango ekokokaka oyo ete yo oyoki nguza manoka ntango nyonso alekaka na batele
pona koteya pona kotalisa bino eloko liboso il faut yebete soki ngonga wana ekoki otie omoni nguza na oteli pona kotala c'est que dans la milimo moko ya bakoko kolandela pe yo za mopona mi epai na bango nde bazali koya koyebisa yo ete ngonga no ekoki faut telema siko osala nini osala mosala ya tata eloko kaka oyo ekotungisa yo na kata makanisi zali kimusuni oyo ozali pamba te oliaki omelaki okanisaki olobaki loposo pembe do tango yo sali okanisaki bongo milimo ya loposo pembe oyo epesaki yo kilo wana na tango oyo milimo bakoko milimo mfumukima ezali koya mpona koderive yo nde kopesa yo masoni wana mpona esprit milimo wana oyo elata yo ya loposo pembe bima mpo oyo ete oyo afumukima ngo ekoka kokota kasi esala bino pasi te soko omoni kaka ke eloko moko ezali kodéranger bino bongo esika yo ozali kota kaka na chambre esika ozali kota kaka na chambre esika ozali belela mfumuki mbangu belela tata mokeli akolakisa yo nzela nini okolanda omoni eloko moko bayindo basosolaka te na bomoi na bango ntango omoni moto aya ayebisi bino ke mobikisi na biso eza mfumuki mbangu eke yo oyoki yango oza mpe soit des intellectuels oyoka liboso akosala eza nini okolo oyebi ke nzambe akela motu nyonso motu na moto aza na nzambe na ye tango oyoki motu moko azoloba ke efumukima oni mobikisa biso bayindo mais yo osala nini kota na chambre senga sikoyo na tata akeli likolo na se eske makambo nga nazoyoka eza malamu to eza mabe yango nde tokoki kolanda to yango te tokoki kolanda me bandeko mosusu oyo bazali koluka koyeba akosala ndenge nini mpona pusana mpona yeba makambo yango topesaka nimero ya contact na biso ezali 089 52 38 009 bon mingi ya bato mpe bamekaki kotuna biso koloba ete nguza manoka meka mwa moke koluka kolobela makambo oyo etali secte donc koloba ba science okiliti lobela biso moi makambo ya science okiliti parce que lelo ekoma moto aza na makoki na ye soki akomi apusani pene ya motu akomi omoni ete aza moto ya bascience nzoka makoki ana luki yango na banzela oyo ya ye moko do na motoki na ye moko me moto azokanisaka eza kaka eza makoki ya nini mpe mpo na nini ezalaki moto azalaki na mbongo ntango ya akufi mbongo nde nyonso opesa nini ekei eza na baémission oyo ebele na sala na lobela makambo wana nyonso mekola lisenge ezalaki ya bino na bandi na émission oyo ekolanda biso na ndeko Ndombele tokomeka mwa moke kolimbola mpena makasi mpo na nini mundele atiela biso babiloko wana oyo tobengi bascience mpe mpo na nini ezalaka moto soki azongi na mokili ya molimo biloko nde atikaki nyonso ebandi kosila me bokanisa teke ezalaka mpenaki ndoki oyo bato balobaka ezalaka mpenaki abomaki motu to nini te ezalaki esika oyo ndeko wana akendaka nde akutaka baproblème kuna yango esalaki ete mwaye biloko ye atikaki ezwa lisusu vie ezali te me mbala nsima tokoya mpena koexplike malamu nini yango oyo elekaka ntango tozongana na mokili ya molimo bandeko oyo babengaka biso ntango nyonso nayebisaka bino ete bangonga oyo bino bobengaka biso so bomoni bobengi telefone ezosoni me nazoyamba te seke bososole ete ngunza aza esika moko soki losambo te azoteya mpe bandeko mosusu nde mbala nsima ozongela matondo mingi ndeko Ndombele matondo na ngunza manoka na kopesa biso mwa ntango ya mokolo mwa lelo po tokabola mwa ngonga iye epesamelaki biso matondo na bino mpe bandeko balandi lokola bopesaki biso mwa ntango ya kolanda masolo ya lelo ya biso na ngunza manoka tokolikia lelo tokokisaki mposa na bino kokomisa mituna na bino na eteni ya ngunza manoka tomeseni kolimbolela bino biso etan babundi moko ya mobundi ya etumba ya lobiko loposo moindo mituna misusu ezalaka penza ntina te mituna mosusu ezalaka penza à la hauteur te soko tokoloba ata bongo lokola bayilo poto bameseni koloba tokotuna yango te mpona kosepelisa mitema na bino bantuni kasi tokoponaka mituna ye eze na mwa nkilo mituna ye eze na mwa nzila kokomisa na babiangami na biso tomeseni koloba bolandaka manaka baindo bolamuka sans parti pris sans tendance mosala ye bangunza baye kosala na eleko ye mosala ye manaka ye baindo bolamuka ye kosala na eleko ye zebe pona kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo akoyeba ete moto moindo na moto moindo akobotaka mondele te mondele na mondele bakobotaka pe moindo te na mokanda na bino balobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement soko tata keli likolo na se aze moko lobi lelo pe libela na libela soko mondele abotaka moindo lelo pe moindo akobota mondele soko ekosalamaka te
etikalaka kosalama te. Mwasi akumbaka zemi ya molimo mosantu te. Soko esalamaka lelo pe fo mwasi moko lisusu akumba zemi ya molimo mosantu. Soko ekosalamaka te, c'est que salemaka te. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tozala na molimo ya boso. Solo ata imbwa na yo kobokoloko. Soko tiye bilia akotia zolo. Poaso solo. Soko bilia wane ze bilia ya mala moto ya mabe. Boni boni yo moindo soko balobi zemi ya molimo mosanto. Amen. Zemi yango ya molimo mosanto il fallait bota matana mikolo mine to sanza mine. Et landi principe ya zemi ya mosuni. 9 mois. Et pesi pe pasi Maria luke sika abotela. Po ninye bimaki nango kaka te po ezalaki ya molimo mosanto. Tokoliki ya masolo eze milai. Tolaki bino boyoki ngunza manoka kopesa bino rendez-vous mikolo mizeko ya. Tokokota na bino na bozindo ya science occulte, na bozindo ya initiation. Moyindo sengi azwa boyebi. Matondo tokutani na bino na poso ezeko ya pona manaka ya sika. Matondo. Moyindo adana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Moyindo adana patiengo, atakondima patinetengo, oyo patiengo. Toki opeki kolobango, ebatinie, nabatango badiagre, nyoto ego, yodela kaka